moi si ceux qui nzambe alobaki azala soumise faut être soumise mais na kati ya ministère oza kaka leader et pas na yo ntango oza na ndako na yo zonga soumise na kati ya mosala nzambe sala mosala ndenge elongo bani osala lolenge ministre ya mokili ntango aza na kati ya mosala na ye ministre ya mokili ya mwasi azosala mosala ndenge elingi mais ntango azongi epa na ye ki ministre esili epa mobali na ye aza mwasi aza soumise ifo azala soumise ata bosilikeli ndeni koprive eloko ya kolia te ekomi sikoyo na service sikoyo ya li il faut koservir comme il faut ata soki asilikeli yo ata oza na to akopimela te parce que lui elobi tomipimela na biso te sauf soki toyokani na ka ya priere mais soki toyokani intérieur bali koprotege bakaleur na bango wana eza ya kosamba te parce que mibani me bana moke ya kinshasa biko yululu na banacheza na mabumba sana bana mariage baiteki eza sacré baiteki kibomwasi eza sacré donc bamitekaka moins cher donc miteka moins cher ça veut dire quoi donc à cause de la famille akikende amitrabi mpenza nzoto ok abosani te aza na bavaleur akikosupporte mpenza c'est mobile akendaka libanda par curiosité mais akendaka nzoto mais son cœur reste de chez sa femme donc soki amoni mobile aza mobili ye akutaka mabolongo na se nzambe akochange mobile na ye ye kaka asala part na ye atangi efa azala soumise makambo ekochange. Pour ce mois de la femme, la synergie de femmes de médias vous présente un plateau spécial dénommé Tribune des femmes. Reçoit pour vous toutes les femmes de tendances confondues. Et ça le 8 mars, et ça moins mon bimba ya mars. Tu dis tout le bikila, nous boss ba maman, bampani, ba mochi salou, ba femme députée, ba ministre, ba DG. Nous sommes là pour vous. Yaka na plateau spécial. Oh, tetunawaita, mukuje. Bienvenue. Topisi bino mbote bisika nyonso bozali na kombo ya Yesu Masiya Nazareth. Lelo tribune des femmes et yambeli bino moko ya bayebakenda sango mwasi mosali na nzambe oyo na koumela te kopesa ye mbote mama mbote esengo ya koyamba yo na émission na biso tribune des femmes ya solo mama na ngai nazanga moko te nazali na mama Jackie Mbote ya solo penza nazali pe na bamama ebele mbote na bino bamama matondo mingi tokoumela te tokotina mama na likambo na biso oyo ezali ete mwasi au centre de l'évangile mama na ngai vi makambo ekoleka vi lolenge mwasi akomi entreprise ya kodétruire monde vi mwasi akomi eloko oyo mutu nyonso akomi koutilize po abebisa mokili est-ce que okomona ete mwasi azali na makoki to azali na ningisa ya kozala na centre ya évangile motuna na mboka na yo bato oyo basi oyo babebisi mokili eza basi mosusu mais baoyo ya vrai mpe bazali parce que nzambe azala na bareserve na toujours le diable utilisaka bao baza disposé mpo bautilize bango mais biso na bino oyebi valeur ya bomwasi oyebi ki bomwasi na oyebi valeur na yo oki komisolde te ozala eloko ya mabe na kati ya ozangi valeur operde valeur na yo il faut kogarde bavaleur bao bazosala bongo parce que bayebi nzambe te mutu oyo asi ayambi yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na ye aki komisala bongo te parce que yango mpe eza manque de la foi bazotala mbongo moyen nini na ndenge vie ndenge ekoma mais soki moto aza na kondima ayebi ke même si la vie est difficile avec Jésus-Christ il n'y a pas la difficulté avec Jésus-Christ na kovaincre kaka mais il faut komipesa komitia na place na yo tanki ya bomwasi parce que mwasi aza na valeur moko ya makasi na miso ya nzambe ntango nzambe akelaki mokili akelaki nanu mobali azalaki na kati ya jardin d'Eden akelaki nanu banyama amoni fa akela siko mutu na lolenge na ye amoni mobali aza ye moko alobi il n'est pas bon que l'homme soit seul je vais lui créer une aide semblable biso toza baide semblable ya mibali soki mibali bakopesa biso valeur te babanda koutilize bana na biso babanda koutilize soki outilize mwasi ata soki aza mwana na yo te tout ce fait ici lobi après lobi bakotilize pe ya yo ata na 4e génération ata na
5e génération. Donc papa bazana doit protéger biso protéger basi parce que moi si azana eloka mutu na kati ya mokili oyo sans femme il n'y a pas le bonheur dans le monde. Merci beaucoup maman Jackie. Je crois mutu nezali na mboka. Oui, moi Judith Mutu Nezali, maman servante de Dieu. Bien sûr que au début là, tu présentais comme maman Zoé. Maman Zoé Amundi, c'est une servante de Dieu. Non seulement servante de Dieu, Aza maman. Mutu Nezali, maman Zoé, en tant que femme, pour qui courir. Maman Zoé Aza Nani. Aza mama ya mabota ou soit aza nani? Naza mama ya mabota, naza mama ya bana ebele ya nzoto pe ya molimo. Ya molimo naza na bango mibale. Ya nzoto naza na bango mibale, mais ya molimo baza vraiment ebele. Naza pasteur, nakambaka ba mama ebele, nakambaka papa ebele, naza pe ministère nanga penza eza ebengami na kokaka biso. Naza ministère nanga eza ministère ya couple. Merci beaucoup. Et c'est pour la biso ko partager les lots na maman Zoé. Pas ali bongo moi si on sait l'ensemble ndenge bandeko. Ko pesi biso détail ya maman Zoé pe yemoko ameki ko pesa ngo na moi moke. A pesi biso mo bembate parce que c'est une femme à multiples visages comme moi je l'ai toujours dit. Donc basi o bazana ba multiples visages, bazana ba fonction ebelé. Mais c'est une femme entrepreneur, donc vous allez comme là, elle a vraiment autre bien maman femme évoluée. Ça se voit vraiment, elle est évoluée. Maman Zoé, c'est vrai que maman Judith, elle a commencé par vous poser la question quel est le rôle de la femme dans l'évangile. Au PCB, moi moqué, mais ce qui peut moyen à kozonge la yango parce que a ezali likambo ya ko menia mwasi ko tombola ye et puis moi motu ne pas langa na kozonge la kaka na motu na mama Judith ndenga tuna ki rôle ya base menga motu na ngezani est-ce que ministère ya mwasi et bengami vraiment na nzambe to mama Zoé et senga ki na yo oko za la prophète évangéliste to pe apôtre. Est-ce que nous allons permettre à moi si à œuvrer na œuvre na le kola yemoko leader to pété? Oui, moi c'est à Bengami Azala leader. Je suis une femme leader. Moi c'est à Bengami Kenza Azala leader. Pourquoi Batia féminin à pasteur? Parce que pasteur il y a moi c'est Azali pasteur. Pourquoi Batia féminin il y a prophète? Parce que prophète ils ont ministre de Dieu, il y a 5 ministères. Il y a ministère prophétique, évangélique, pastoral, docteur, docteur, j'ai déjà dit docteur, apostolique, j'ai déjà dit, donc apostolique, évangélique, ministère évangélique, apostolique, docteur, pastoral et prophétique. Donc 5 ministères. Nakati ya 5 ministères, moi c'est pe azali. Yangwana Jésus-Christ tango azali ko tambola, parce que ne bazali ko tenir musala na bazali ko tambola partout. Après tango Jésus-Christ a kufa la première personne à annoncer l'évangile, c'était la femme. C'est la femme qui avait annoncé l'évangile que Jésus-Christ est ressuscité parce que l'évangile avait commencé après la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça. Okay. Donc moi si à Bengami azala leader na catégorie à Bengami le kola mobile qui à Bengami ndenge betonga ezali ko utiliser plus biso na ba don. Donc le même don autres il y a quand même des femmes ministres aussi na catégorie. Et il y a la différence entre les dons et le ministère. Il y a la différence entre les ministères parce qu'il y a les dons prophétiques. Ouais. Il y a les ministères prophétiques. Donc il y a prophète prophétie ezali oki koloba opesi prophétie pour les mesate mais ministère prophétique ezo kende ozo pesa miso eza polele yango na bazaka toujours combattre parce que muto fiasia ibi muto asia détectenga akoka combattre yo aibi nyonso mais muto ya don akozela tango Saint-Esprit apesi ye muke après nde alobi mais ministère prophétique eza penza ministère oyo azomona azana kati vision eza na kati parole de connaissance eza na kati
parole donc aza complet na nyonso azotambola na badon nyonso ministère prophétique. C'est pourquoi ce ministère est vraiment combattu. Donc prophétesse et à moi si je suis pas prophétesse, je suis pasteur, mais prophétesse c'est à moi si aza ministre de Dieu. Donc femme a bengami kozala leader. Lelo biso ba africain, excuse-moi, et lelo biso ba africain. To komi kotia culture na biso na kati ya ministre, na kati ya musala na nzambe. Culture ya ba africain, mususu alingi akitisa mwasi. Na kopesa exemple. Bisi biso ba Swahili. Exemple ya bashi. Mwasi azaka penza mutoza ifazala na si makasi. Azaka lokula baluba bayibisanga pe kali misanga. Baluba basaba ndeko nanga shike basaba ndeko nanga tozana bana bisa baluba tokandengwa. Mais mususu akomona ndenge mwasi fasikala na kati ya cuisine amemia ngoti na kati ya ministère. Non. Mwasi soki nzambe alobaki azala soumise mais na kati ya ministère oza kaka leader. Et pas na yo tango oza na ndako na yo zonga soumise. Na kati ya musala nzambe sala musala ndenge elengo bani osala. Lolenge ministre ya mokili. Tango aza na kati ya musala na ye ministre ya mokili ya mwasi. Azosa musala ndenge lingi. Mais tango azongi pa na ye ki ministre esili epa mbali na ye aza mwasi aza soumise. Il faut azala soumise. Donc eza likambo moko te ya koloba o mwasi femme aza nani te. Femme Maman Zoé, par rapport à la question, maman Arlette au Seigneur. Parce que par rapport à bateau, moi si à côté à Mibali. Bato oyo balobaka mwasi aki côté à Mibali te, batie culture na bango, ce que tali bien. Bon excuser na bango, to ba vérité. Ce que tali bien, et ça ba église kaka ba pasteur ya baluba, ndi ba boya ka ba sibate ate. Non, il y a aussi des versets bibliques. Versets bibliques on non, versets bibliques oyo le ba transformer en haut. Ba transformer en haut baloba ki pona basi wana balobaka te, balobaka na kati ba éterne na kati ba éterne na kati église. Pona nini parce que ba ko sala makele na kati église ba kati soumise tende na ki koloba na ki ko suspendre na kati église nanga désormais ndenge bosali boye ba mama nyonso église bokosala bokoloba lisusu te parce que bozo se soumettre te ezaki na sens wana mais puis ezaki Jésus-Christ te alobaki mwasi aloba te non olobi yo ministère na eza plus ya bakouple je suis passé mais j'ai mon particularité nanga eza encadrement ya bakouple depuis 1996 j'ai commencé à encadrer les couples. ndenge oencadraka bakouple wana ya libala difficulté nini okutanaka nango est-ce que esi ekomela yo mpe etake mosali na nzambe ya mwasi obungisa oyo eza bavaleur na oyo ya kibo mwasi soit okoka koservir papa te lokola yo ozali mwasi ya mosali ya nzambe esi ekomela yo? Non, Bible ekondane yango mobali il faut qu'on la toujours soumise, qu'on la prête à tout moment. Il faut qu'on servir et ça na mesa azolia, au servir yo moko mtem sala te. Atozo tem sala combien? Yo moko zo servir azolia ozo talene azolia. Asi kolia e moko pe mafuta ki kozalo pangusi. Ata bosili kelende ko privé loka kolia te. Et comme si on a service pour ya li. Il faut qu'on servir comme il faut. Ata so ki asili kelio. Ata osa na toi copie melete parce que lui lobby to mi pimela na biso te sauf soki toyokani na ka prier mais soki toyokani mais mobananga na yoki kisanga zo malibanda ai na kopesa to zo malibanda ezali suna miso nzambe azo akosepla nango te donc moi si aza prête pour tout devant son mari ata ozam ndenge ni yoki kopimela te. Ok, merci beaucoup maman. Polanda yo on a plusieurs casquettes. Comment on gère la vie professionnelle nayo, vie privée nayo, na vie ministérielle nayo. Et les kakande ni po dans maman ma bote belé. Dans na mosu na mo limo, côté vie privée nayo, vie professionnelle, vie ministérielle et les kakande ni. Na vie ministérielle nanga, na vie ministérielle nanga. Nazaka plus à tout moment pour nous faire ça nanga. Nous ça nazo sala na ça na cabinet. Oui, mais cabinet nous ça les cabinet. Mais naza na chambre haute na senga ka déjà. Na mokonzi na doa chambre haute na kati ya nani ya mission na biso nazalaka na tana ngai ya mabondeli na soki naza batu ya kosambela
balandaka ngana tokoki na chambre haute wana nasambeli bango chambre bango eza bato mpe baza témoin bayebi naza na chambre haute na nga kuna na ministère bato baza na besoin mabondeli bayaka na kosambela bango kuna ntango na ngai ya kosambela ezaka 12 heures nakiki exactement na chambre haute nakekokeli soki heure moko mosala eza te bato napesi rendez-vous baye nasambeli kuna heure ya kokonfine ti semaine nyonso ezaki ya baprédication na heure ya prédication nasalaki autorisation nazomona te naze koya te ntango nazongi epa na nga nakobosanaki kozambe te nakosala mpe mosala na nga tant que femme mpe ata que servant de Dieu parce que toza lumière ki servante na ngai ifomona mpe na kati ya ndako na ngai yango wana donc nazokombine nyonso à la fois mosala na ngai ya nani ya mokili yango ya mokili mosala na ngai ya mokili nazosala comme femme ménagère je le fais comme en tant qu'une femme ménagère en tant qu'une femme ministre de Dieu en tant qu'une femme entrepreneur je le fais et en tant que je fais tout, je commets tout et c'est facile pour moi parce que je suis déjà habituée. Merci beaucoup maman. Avant de donner la parole à Papa Rachou, merci beaucoup maman. Lise Kangalia kule sie wenye wanataka watu wa wote kuna tabia ya mwanamke wa tabia ya mwanamke mtumishi wa na tabia ya mwanamke hapa iko namuna moya. En tout cas, il y a une grande différence na banamuke ya Liberia na banamuke ya banamuke ya Kinshasa. Banamuke Liberia bali kuproposer bakaliyo na bango. Wana eza ya kosamba te parce que ni bana. Mais banamuke ya Kinshasa biko yulu na banacheza na mabumba sana. Bana mariage bayi te kiza sacré. Bayi te kibomwa kiza sacré. Donc bami te kaka moisha. Donc ni te kaka moisha ça veut dire quoi? Donc à cause de la famille, à qui ani trabi pendant d'autres. Ok, à beaucoup de azana bavalé à qui qu'on supporter que nous avons. Par là, maman dit que le bateau différence c'est ali moi c'est intérieur na ya awa différence c'est ça bon les ali comme ça. Merci beaucoup. Est-ce que maman Zoé olobi okambaka ba couple et umeli mikolo ebele ba mbula ebele. Ezali vraiment mutu ya makasi. Lelo oyo tozomona kibolelo modernisation ba couple belé bazo vendre penza tenge ça kalomona mama omona pena ba ofeter bana bazo fêter ba parents na bango 40 ans de mariage 40 ans de vie de couple. Alors lelo comment bobalani 5 ans après divorce. Ba hôtel te belé mon sol ba bebisa ki pona kobalana. Ba to ba bengisa ki ba parents ba kutanisa ki ba bosani ki ba pesi bango soni. Lelo okotea batu ndenge nini to ba couple ndenge nini surtout ba jeune oyo ba yesika na baza ko envisager ko balana ndenge nini ba ko vendre na ndako mabala na bango ba umela lelo kotinda a umela eza solution parce que une femme soumise est toujours aimée par son mari. C'est mobile akendaka libanda par curiosité mais akendaka nsoto mais son cœur reste de sa femme. Donc soki ya moni mobile aza mobile ya akitaka mapolongo na se Zambia akuchanger mobile na ye kaka sala part na ye attend que femme azala soumise makambo eko changer mais soki mobile alobi yo comme déjà na 10 divorce ko sala makaka mobile ni ngaka ti bon et puis là on se dit mama ba les infidélité ils ont insoumission na infidélité les lots basi ba la fidélité il faut être fidèle il faut être soumise. Il va les commettre mais si tu n'es pas soumise, si tu n'es pas fidèle, et comme il a dit, il va venir aussi porter. Je connais un homme à Lobaka, il a pu aussi porter mais soumission. Donc pour dire que soumission est bien gagnée. Et soumission ça porte encore, ça tire encore l'amour vers ton mari. Moi si vous êtes soumise, c'est pas un ban naïf, le ban bateau Lobaka simba kiss. Pour le ban, nous sommes à la Zoyoka. Attention que ça, d'accord on a été. Il m'a dit cher. Mais tant moi mon coup il est le coup dans le coup mais côté on a vraiment réfléchi un peu cher. Tu vois pas que classe là Voilà. On a compris. Merci que madame allait juste nous dire que la femme elle-même d'abord elle a de vertu, de paix, de jouissance et de grâce. Donc miyeba pour la lobby na ezala malamu miyeba exploiter oyo yo za nango
mpona ovandisama na kimia mpe na esengo na baoyo nyonso bakoentoure. Merci beaucoup maman na banda tokomi na suka motuna ya suka mpe kozala très capital parce que lelo basi à 80% to komi un peu likolo bien que ça na ba o bazobeta tolo que basi baza reconnu na régime na biso parce que baso ça misala na ba poste de décision pe basi bazali mais ça na problématique mo na niveau de société pour ba le bité par rapport au thème na biso moi c'est au centre de l'évangile. Alors tout ça na ba maman pasteur bazali exemple biso zalio ba prophétesse ba ça na nzambe ya baso bazolo ba pe ezo toucher mité ba mais lo roni nezo zanga tout le monde a exemple histoire Esther raison na biso pour la nation na biso ya Congo ba maman oyo lelo basimbi lo banzambe basangana ba pesa ta mot d'ordre selon la direction divine pour na sauver un peu perte la grande génération ya basi ezo kende en péril tout le monde a monté jusqu'alors regarde na yo zali bazali maman tela kuto la takaboy tela ubani déjà komi boma ennemi à moi c'est ça moi simo on ne continue à yo pourquoi c'est que continue mon ninga na yo moi c'est ko kende liboso makambo na eza penza na eko to sala kango neti kala mingi te na zo sala conférence moko ya makasi na le 3 septembre conférence wana to ko sala ngo sauf na fleuve si na fleuve okete to ko sala wana na pour il faut bozala merci beaucoup la nyonso wana thème nango eza le parcours d'une femme championne yango nde thème nango donc ba mama moi si il faut ya liboso biso moko to se soutenir biso moko to lingana omoni moi si asali eloko na ye kende soutenir ntango osiko oya kolisa biso nini non nde eloko ezoboma biso kaka mais soki tose soutenir na mboka oyo mabe kolimo te mwana na nga moko ya molimo nkombo na ye Thérèse la mama Kalulu mwasi modèle mosusu eza Anne-Marie Kanega. Mais bawana bazali bana obuba uba inspirant bawa inspiranga mama Enikitino inspiranga makasi penza c'est une femme très forte. Maman Chadi Balamagi c'est une femme très forte. Inspiranga makasi c'est une femme très forte. Donc ba maman baza ebele soki na bandi kotanga difficulté nini okutana nango na ministère nango lokola bamibali baza pembeni yoke mwasi difficulté nini okutana nango mwasi kati na mibali nga nakumisi nzambe paske mibali baboyanga te mibali oyo bapaster banzinganzinga na nga paske nga nabongiselanga bango mabala bayebi mateya na nga nyonso femme soit soumise nde natelemelaka kati siko mpo boyanga il faut ozala ndoki mais eza peu difficile pe baboyanga nga nazwaka difficulté côté wana te nazwaka difficulté te côté wana. Merci beaucoup. Pour ce mois de la femme, la synergie de femmes de médias vous présente un plateau spécial dénommé Tribune des femmes. Reçoit pour vous toutes les femmes de tendances confondues. Et le 8 mars, et ça moi mobimba ya mars. Tu dis tout le bikila, nous boss ba maman, bampani, ba mochi salou, ba femme députée, ba ministre, ba DG. Nous sommes là pour vous. Yaka na plateau spécial. Oh, te tunawaita mukuje. Bienvenue.